Bandeko batali ya Kuli Media Television bote na bino banso bipai nyonso bozwami toye lisusu penepene na bino lelo pona kobeta mwasete na émission oyo ya artiste na biso Laurette La Perle. Bino nyonso bosengaki Monsieur Thierry Vita, Ombre Lili oyo asalelaka bino ba analyse na chaîne na bino Kuli Media Television bosengaki na émission na ye à vous de juger, émission na ye fait divers akoka koyambela bino artiste Laurette La Perle, parce que pour beaucoup bolobaki bomonaka ye lisusu te akenda wapi azosala nini eskatiki musique. Alors Ombre Lili ayambelaki bino Laurette La Perle nakanisi bolandi émission na ye oye kotaki na kati ya chaîne na bino na mokolo ya jeudi 18 juin 2020. Mais Ombre Lili atikelaki bino to atikelaki biso mwa parti ndambo oyo Laurette La Perle alingaki ezala exceptionnel, ezala penza kaka parti wana yango moko oyo aza ko remercier bae nyonso balingaka ye ata atangi bakombo te, mais surtout atangi quand même abwaki mwa mabanga abeti mwa sete na ba oyo bazali kosunga ye mikolo oyo po ete carrière na ye ekende liboso pe na ba oyo basungaka ye pe po carrière na ye ekoka kodémarrer. Yango wana Laurette La Perle asepelaki que Kuli Media akoka kotiela ye extrait wana ya mabanga na ye oyo abwakaki tango asilisaki émission oyo bayambaki ye epai ya Thierry Vita, Ombre Lili na kati ya chaîne na bino ya excellence Kuli Media Television bolanda Laurette La Perle. Laurette La Perle, c'est une chanteuse. C'est une chanteuse de la RDC, originaire de la RDC. Et voilà, c'est un peu comme ça que je peux dire de moi. Voilà, artiste, chanteuse, modèle, producteur, productrice. Et voilà. Je suis en train de préparer mon album, donc, et surtout merci à tous mes fans, merci parce que l'Andana toujours depuis Barbili, quand j'ai toujours dit le chemin est long et tranquille, on avance. Ça n'a toujours pas été facile, mais toujours avancé quelqu'un. Donc beaucoup de choses, Ezouya, surprise, Makas Ezouya. Et donc bientôt, préparez-vous album Nanga Ezouya. Et vraiment, on a un moment difficile pour la Covid. Je dirais tout se tenir la main. On a déconfiné, mais tout ça n'a vraiment pas mesure et sécurité. Tout ça n'a été, beaucoup, la masque, voilà, toujours à 1 mètre de distance, on a savon, on a gel désinfectant, donc vraiment tout ça n'a été le coanaté. Et donc je dirais encore une fois merci, et ça a été vraiment un réel plaisir pour moi de participer ici dans cette émission, et j'espère que c'est pas la dernière fois, ça sera toujours un plaisir. Et puis je dis merci à toute mon équipe, vraiment je dis merci à Chos Ngoma, merci à Kabibi, Chos Ngoma, merci à Pichou Keba, je fais de gros beaucoup à Françoise Vita, je fais de gros beaucoup à Luigi Atom, Thierry Vita, Mazam tellement ébélé, vraiment tellement ébélé, Ben Salomon avec sa femme Tina Gigili, Edo Kalanji avec sa femme Florence, aux États-Unis, Belinda Monsese, les Clams Girls, Doris Ngaloula, Gary Wele, je vois Boza Belé, vraiment peut-être que j'ai oublié, Bamsouna Bosa Nibinote, mais Boza Ebélé, vraiment bienvenue à la Belgique, Kuna Pichukeba de Bruxelles, Marie-Claire Makeda, Max Talatala, José Kandé. Et donc voilà, je fais de gros bisous, gros bisous. Et Fabrice Poutou, l'étoile filante à Paris, vous a vraiment ébélé. Et voilà, je dirais peace and love.
Bonnia kamine susukalo kangaye panayo bondoreza inaccessible yalelo yasika oyona kamya mono yona kamwe na komimoto na miswa batwe ulinga nazalaki koluka lelo yona moni yango ya respect ya sukali douceur est remplacée makelele la violence confiance est remplacée à fidélité respect à s'installer pour son pas enterré Hanawela craqué santé côté comme un arbre pépé les sourires ne voient qu'un enfant ma banane je bouffe la vie à plein temps Tika continue la maloba Tika kolanda landanga itatoye Omoni tata mobali ndenge okrake Beta landenge ukomi pete na bilobela hey Ngai valora emati autour du jour Ngai nakomi ya motuya Kende koluka mosusu liberté olukaki osuyanga yofele Kende na yowe kosonga te papa Kende na yowe Kende na yowe Ah yes bandeko batali ya Kuli Media Television mbote na bino banso bipai nyonso bozwami toye lisusu penepene na bino lelo mpona kobeta mwasi te na émission oyo ya artiste na biso Laurette La Perle bino nyonso bosengaki Monsieur Thierry Vita Ombre Lili oyo asalelaka bino baanalyse na chaîne na bino Kuli Media Television bosengaki ye na émission na ye à vous de juger émission na ye fait divers akoka koyambela bino artiste Laurette La Perle parce que pour beaucoup bolobaki bomonaka ye lisusu te akenda wapi azosala nini eskatiki musique alors Ombre Lili ayambelaki bino Laurette La Perle nakanisi bolandi émission na ye oyo ekotaki na kati ya chaîne na bino na mokolo ya jeudi 18 juin 2020 mais Ombre Lili atikelaki bino to atikelaki biso mwa parti ndambo oyo Laurette La Perle alingaki ezala exceptionnel ezala penza kaka parti wana yango moko oyo aza koremercier baye nyonso balingaka ye ata atangi bakombo te mais surtout atangi quand même abwaki mwa mabanga abeti mwa sete na ba oyo bazali kosunga ye mikolo oyo po ete carrière na ye ekende liboso mpe na ba oyo basungaka ye mpe po carrière na ye ekoka kodemare yango wana Laurette La Perle asepelaki que Kuli Media akoka kotiela ye extrait wana ya mabanga na ye oyo abwakaki ntango asilisaki émission oyo bayambaki ye epai ya Thierry Vita Ombre Lili na kati ya chaîne na bino ya excellence Kuli Media Television bolanda Laurette La Perle. Laurette La Perle, c'est une chanteuse de la RDC, originaire de la RDC. Et voilà, c'est un peu comme ça que je peux dire de moi. Voilà, artiste, chanteuse, modèle, producteur, productrice. Et voilà. Je suis en train de préparer mon album, donc, et surtout merci à tous mes fans, merci parce que la Dana a toujours depuis Barbili, comme j'ai toujours dit, le chemin est long et tranquille, on avance. Ça n'a toujours pas été facile, mais toujours avancé caca, donc beaucoup de choses, Ezouya, surprise, Makasi Ezouya, et donc bientôt, préparez-vous album Nanga Ezouya, et vraiment, là, un moment difficile pour la Covid, je dirais, tout se tenir la main, on a déconfiné, mais tout ça n'a vraiment pas mesure et sécurité, tout ça n'a été, beaucoup, pour être à masque, voilà, toujours à 1 mètre de distance,
beaucoup de savon, de gel désinfectant, donc vraiment tout ça et le coanaté. Et donc je dirais encore une fois merci et ça a été vraiment un réel plaisir pour moi de participer ici dans cette émission et j'espère que c'est pas la dernière fois, ça sera toujours un plaisir. Et puis je dis merci à toute mon équipe, vraiment je dis merci à Chos Ngoma, merci à Kabibi, Chos Ngoma, merci à Pichou Keba, je fais de gros coucou à Françoise Vita, je fais de gros coucou à Luigi Atom, Thierry Vita, Mazan tellement ébélé, vraiment tellement ébélé, Ben Salomon avec sa femme Tina Guigui, et donc à Langy avec sa femme Florence, aux États-Unis, Belinda Monsesse, les Clams Girls, Doris Ngalula, Gary Wele, je vois vous avez vraiment peut-être que j'ai oublié Bamsouna Bossa Nibinote mais Bosa Ebele vraiment bienvenue à la Belgique on a Pichou Keba de Bruxelles, Marie-Claire Makeda, Max Talatala, José Kandé et donc voilà je fais de gros bisous gros bisous et Fabrice Poutou l'étoile filante à Paris vous a vraiment ébélé et voilà je dirais peace and love. 同じ無数数力のバンボボなよあなたともです長くuna lluvia ponía caminar sus ojos cangaye para yo poder es inaccesible y aleluya sika hoy ona come mono yo na kamwe na komi moto na miswa batwe ulinga nazalaki koluka lelo yo na moni yango ya respect ya sukali douceur est remplacée maquille la violence confiance est remplacée à fidélité respect à s'installer pour son pas enterré Hanna craqué santé côté comme un arbre pépé les sourires ne me connaissent pas ma banane je bouffe la vie à plein temps